seminário. Nós possamos andar bem nesse seminário. Beleza, Júlia, purificação. Ouvir a purificação. Novo pita de pavori. Assim vencerás a bênção. Essa linha na caixa Está ligado essa semana. A língua bela na caixa. Reciclar no sangue de Jesus. Repito lá eu. E te purifique. Aqui lá na Jesus. O sangue de Jesus lave-te. Libero verde. A Bíblia diz vencido. Cosa che salta la Vem o sangue da aliança. Vede la sua aqui lá na O sangue de Jesus. E supera e Lava o seu estado. E supera gioco da Lave o seu corpo. E supera roteva Lave o seu E coração. supera espina Lave o seu espírito. E purificano Ma tua dimansio Desde vencer. Supera io O seu corpo. La cobra Yesu Em nome de Jesus. Viva le Signore Glória ao Senhor. Começa a agradecer a Deus pela palavra
na marathon ya ba prière. Donc ba prière presque ba groupe ekoleka 3-4. Donc oyo ebandaki liboso ezalaki groupe ya Angola kuna eplace assistant David wana ezalaki Angola. Donc siko tokokota mpe siko awa na kati ya Allemagne na révélation tokokota na kati ya groupe La Grâce, tokokota na kati ya Logos Tabernacle na ntina ete kotia mix ya baprière wana po ete lobiko nga na yo eza kaka to prier sans cesse nde ekozala malamu. Donc yango wana toza na marathon wana mix wana ya de sorte basorte différence ya losambo ya moto moko na moko ndenge azotindela to groupe moko na moko ndenge bazobondela. Eza malamu na ntina na nga na yo tozala mpenza attentif, tolanda mpenza mpe totala kaka te me tobondela mpe biso ekozala malamu. Merci. Afin que nous puissions mettre des côtés, Seigneur, chaque jour, chaque mois, chaque semaine. C'est ce qu'il faut pour faire, oh Dieu, ton œuvre et faire du bien à nos frères et sœurs. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, je bénis tout cela, oh Dieu, qui l'ont toujours fait. Et je bénis, Seigneur, leur vie, afin que tu les conduises encore davantage. Afin qu'ils puissent, Seigneur, faire, oh Dieu, au mieux pour, oh Dieu, combler les besoins de ton peuple. Et tous ceux-là qui ont pris la décision, Saint-Esprit agit dans leur vie, afin qu'eux aussi puissent, Seigneur, oh Dieu, accomplir ta volonté pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, bénis c'est que tout ce que nous aurons accompli, chacun ce qui les concerne, selon les moyens que tu nous as donnés, soit des investissements qui ne vont pas pourrir, où la terre ne pourra pas atteindre, où les voleurs ne pourront pas voler, Amen. Seigneur, Amen. dans ton royaume. Accepte, Seigneur, que nous puissions obtenir au centuple dans ces siècles et dans les siècles à venir. Amen. Bénis ton peuple et bénis chacun de nous. Alléluia. Et que la gloire te revienne au siècle des siècles dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Merci, Père. Et à tous ceux-là que vous allez communiquer le message, nous rappelons encore notre contact. C'est le plus 243 97 092 88 55. Soyez bénis. Amen. Révérend Dr Shilo Bozo. Bon dimanche. Merci, pareillement. Shalom. Et fou les équipes à Jésus pour savoir cette importance. Bato mususu bane kolinga bamona Yesu akonda mpona bango mais moi bakoma esika Yesu azalaki te. Il faut bamatana bato ya ndako balongola batole po bakitisa bamaladi na singati Yesu azalaki. Yesu n'était pas un homme comme moi et toi. Il n'était pas un simple prédicateur, un simple prophète. Il avait la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Moi, on a apesé batu nyonso. Batu bane komona batu kaka bazali église ka pour église. Batu bazali église pour dimanche obe na yete za yete na osani ici na mesana. Mais cette femme batu bane kota Yesu to ko ka Yesu ngo. Ba mona kaka ba mona Yesu mwana David. Mais cette femme a quitté sa maison. Amen. Alinga zo ke no mona Yesu. Ngana ko simba ye. Amen. Avec kota la foule za ki pembelité. Avec kota comment il n'était pas humilié. Mais Ayakiti a s'introduit, a forcé, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Sans mettre la monture du solo, c'était sa foi, la foi qui crée. Amen. La parole qui était dans son cœur, c'était une parole de la foi. Les actes créatrices. Et elle était venue. Amen. Et a suivi Yesu comme elle a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Yesu,
oyo asombaka bare na baker na bare. Il est au ciel, celui qui sont les airs. Comment on dit que moi si mon pas simbingaï. Moi si mon pas simbingaï. Avec tes yeux fermés pour croire que Dieu est là devant toi. Avec la foi, oh Yenango, pour qu'on continue à rester année. Avec la foi, oh Yé, pour qu'on bâtit une maison qui est ta vie. Et ça va dans quoi ensemble. Et ça va vraiment la gloire de la première maison. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Est-ce que vous pouvez tomber le boko à droite? Alléluia. Tombe le boko à droite. Le boko d'ensemble est en Boussakabiso. Et Simba Yona le boko wana. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu te touche? Est-ce que tu crois que on dit que Nzamba do Simba yo? On dit que c'est lui qui est mouta délivré kabato. On dit qu'il est mouta bikisaka. On dit qu'il est mouta kangolaka. Ah Nzamba balosayo malamu ndenge makanisi zali. Le boko Nzambe o etambu sakabiso na bipepe. Le boko Nzambe lo mola kabiso na kendoke. Le boko Nzambe lo mola kabiso na mabe. Le boko Nzambe o ebikisaka. Le boko Nzambe ekangolaka. Eba na kosimba yo. Eba na kosimba yo. Eba na kosimba yo. Eba na kolongola malédiction. Eba na kolongola humiliation. Eba na kolongola humiliation. Tout ce qui est possible. Aujourd'hui, c'est difficile. Et comment possible dans la vie de yo. Merci maman la parole au Pessika la déclaration. Merci maman la Gabriel la pangola yo. Amen. Merci maman tous les gens qui ont sachez que Dieu est là. Dieu est là. Crois seulement. Alléluia. Père. Atombola maboko kwa musali na yo. Pona kutatu bako oyo nyonso ekomama. Oyo nyonso bako subir menace ya kufa. Oyo nyonso mongongo na ye kombo na ye bazali kobenga mona mokili bawe. Oyo nyonso mbeli ya kufa zali kotambola po lukai zali kokomoza zali kobatela. Oyo nyonso batindele maladi poza la humilier. Oyo nyonso batindele célibat poza la humilier. Oyo nyonso blocage zali na botunga ye na tuka famille zo kitatina bana poza la humilier. Nzambe abongo la makambo. Yo muto bongo la kimaye koma kivido kolo. Bana kobongola. Bana kobongola. Bana kobongola. Alléluia. Que cause la montagne m'a touché. Sachez que c'est lui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui console. C'est lui qui donne raison, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Kolo tongumbi butu et liboso a tourné dans mon santo. Pour la kolobale tes amis bobele yo. Eza bobele yo Yahweh. Namakasi nangai te. Nanguya nangai te. Namolimo na yo Yahweh. Yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te. Nanguya nangai te. Namolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki. Namakasi nangai te. Nanguya nangai te. Namolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki. Bien-aimé, nous avons pas dit au mingi. Mais fais une place favorable dans mon thème pour Nzambe. Dis que Nzambe place dans mon thème na yo. Alinga kote dans mon thème na yo asa la Nzambe na ye. Amen. Père, tu sais Dieu défenseur abagiste. Kati na tango au Père. Kota kati na bomo ina biso. Amen. Nenge bate biso quoi Seigneur Jésus tu seras sauvé toi ta famille. Amen. Comme tu es sauvé. Sali et continue à bomo ina yo iba de côté la famille. Amen. Je reçois. Tumba oyo ezali na kokanga na famille na yo pe ke liboso te. Sali na yo iba de kokota. Amen. Sali na de kokota. Amen. Nzamba pambola soka pambolo eba pambolo yo moko te. Amen. Soki nzamba pambola pambola apena batu na sima. Amen. Soki nzamba sauver yo moko te. Soki nzamba
sobela bandeko na yo. Alléluia. Oyo nyonso bapemaki na gloire, il y a humiliation, il y a échec, il y a première maison. Mais de nous, le beau qu'on entend, et quand ça vit sur mer rouge, et quand ça vit sur la pays à promesse, et quand ça vit sur la destinée, et quand ça vit sur la gloire à deuxième maison, et quand ça vit sur la gloire à deuxième maison, tout paiement. Yango ku faisait longa te na bo moina biso justice ku faisait longa te. Amen. Ala faisait longa te. Et nzamba kabola biso na ko ezali molimi. Amen. Apese biso bo moina ye. Amen. Na kombo na Yesu. Oh non puissant de Jésus. To beteli maboko. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci de tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour ta parole. J'abandonne ce saint entre tes mains, Seigneur. Toi, tu connais les besoins de tout et chacun. La Bible dit, nul n'est entré dans ta présence, il est sorti de la même manière. Amen. Tu connais les soucis de mon frère. Tu connais son besoin le plus profond. C'est lui qui était venu dans ce lieu malade. Père, nous croyons, là où toi tu es, tu opères des miracles et des guérisons. Amen. Celui qui est venu malade reçoit la guérison. Amen. Celui qui est venu découragé par des soucis, par des problèmes, toi tu es le consolateur. Amen. Père, console son cœur. Amen. Que les écluses de Dieu s'ouvrent pour cette communauté. Amen. Père, je bénis ton serviteur, je bénis sa famille, je bénis ainsi que tous les saints de cette communauté. Laisse que ta grâce soit leur partage. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Amen. Allez tous dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Tosenga bolimbisi nzambe wana limbisa biso pamba te loboko na eza mokuse te litoi neza sur te eloko ekangaka biso mpo ayoka biso te mpo loboko nesembwama te eza kaka masumu na biso yango wana tobondela nzambe wana alimbisa biso na kombo na Yesu Kristo tobondeli nzambe limbisa kitisa mawa na yo sala biso ngolu ata tomerite te Père sala biso faveur toza basumuki yawe yoka biso mawa papa kanisa evre osalaki na ekulusi kitisa mawa na yo likolo na bomo ya moko na monde atie mobimba na kombo na Yesu Kristo tosenga makila na Yesu na mai tosenga kaka makila me mopanga na babetaki ye mai na makila ebimaki yango na mai wana esukola biso makila nde epurifie sanctifie biso tokoma plus blanc koleka la neige na kombo na Yesu tobondeli. Oh Dieu de gloire, tika ete tosengi mai na makila na yo esopa na likolo na bomoi na biso mai wana elave biso elave bandako na biso elave montagne elave litonga moko na moko makila oyo esopanaki makila wana esanctifie purifie lave corps âme mpe esprit na biso na kombo na Yesu Kristo wana ete tokomi plus blanc koleka la neige sa molimo na ye tokosala eloko te pamba te molimo na ye yango nde etambwisaka biso molimo na ye yango nde ekodirige nga na yo eboyisa biso na mabe tomitikaka Saint-Esprit ye atambwisaka biso Saint-Esprit azwaka contrôle na biso ekozala malamu yango ye moko talobaki akotika biso baofele te kasi akotindela biso molimo mosantu mpo ete esunga biso molimo mosantu wana ese kita ese ya kaka biso nde totristaka ngo na bamabe na biso yango wana moye ezala na mouvement eza te yango wana totambola na crainte à l'Éternel afin que Saint-Esprit azwaka espace na ye ya kosala mosala na ye topesaka place epai na ye ekozala malamu yango wana tobondeli molimo na ye tondisa makati na biso molimo na ezwa contrôle tobondeli na kombo na Yesu. Oh Dieu de gloire, kombo no ekumbama kombo no esanjolama nzambe na nguya akumbama na molimo na yo mosantu molimo no mosantu ezwa contrôle na biso molimo no mosantu etambwisa moko na moko chaîne moko na moko mama bijou ngai moko bana corps du Christ mobimba Sœur Saint-Esprit tambwisa biso zwa contrôle na biso boyisa biso na mabe
epai nyonso tolingi tosala mabe pekisa biso tosala mabe te kasi tosala malamu oyo ekoplaire yo. Tondisa olobaki mikolo na suka okosopa molimo na bilenge bakoprofetize bakozwa bavision. Tondisa biso na molimo na yo, plénitude na yo ya Saint Esprit etondisa makati na biso mpe ezwa contrôle na kombo na Yesu. Tondisami na molimo na ye mosantu, tosenga ete alatisa biso na arme ne armure oyo ekomami na mokanda ya Befésien. Pamba te sans arme armure eza pasi. Donc wana eza baprotection ya Masia. Même na livre ya Rebeka ezalaki ete bayini bazolanse baflèche bandeki kozwa bango. Bongo Nzambe ayebisaki ye mpo bataki wana ezwaka bino te fo olataka arme armure. Yango wana ete eza important ya kosaka prière wana alatisa biso na bibundeli na ye na arme ne armure. Olotangaka casque, sandale, ceinture. Globa ngo kaka latisa biso na arme no armure. Nzambe wana alatisa biso na arme ne armure. Tobondeli na kombo na Yesu. Oh mon Dieu mon roi. Yahweh nasengi ete olatisa biso na arme no armure. Latisa moko na arme no armure. Okumbama yo sanjolama Yahweh. Merci na arme no armure papa. Oyo yebi na kolatisa biso. Kombo no ekumbama esanjolama na kombo na Yesu. Sikoyo tokomi na ntango ete po tobengana milimo nyonso ya mabe oyo etungisaka bomoi na biso. Deke na création kaka Nzambe apesa biso pouvoir ya kodomine likolo na eloko nyonso, likolo na bandeke, likolo na banyama na kati ya zamba, likolo na bambisi na kati ya mai. Apesa biso pouvoir ya kodomine. Biso nde tosalela pouvoir na biso, tolongola kobanga, tolongola soni, tolongola mawa. Donc tozwa autorité oyo ezomarche te na bomoi na biso, tozwa autorité na kombo na Yesu Kristo. Tobondeli. Mais avant tobondela, Nzambe pa loba na biso eloko moko esengeli na biso tolataka oyo eza puissance na ye. Pamba te sa puissance na ye toza nulle part. Même œuvre nyonso esalamaka ezaka na puissance ya Nzambe. Yango esalaka biso eza bikamu. Biso pe tosengaka Nzambe wana alatisa biso na puissance na ye ekozala malamu. Nde wana tokolata puissance na ye tozwi autorité ya kobengana milimo nyonso bokeseni na kombo na Yesu pe kotosa tobondeli. Okumbama yo sanjolama mon Dieu mon roi. Yahweh nasengi ete olatisa biso maintenant na arme no armure. Latisa moko na arme no armure. Merci mon Dieu mon roi na arme no armure papa oyebi na kolatisa biso nango. Merci na pouvoir Yahweh oyeba na kopesa biso papa. Nazi autorité ya ko écraser, ya ko marcher sur toutes les actes de Satan, sur tous les domaines. O eza ko nuire bomoi na biso, eza ko nuire bomoi ya ba na biso, o eza ko nuire ba pays, mangomba, mabota, eza la péri maintenant na kombo na Yesu Kristo. Mi pepe nyonso eko uta nord sud, est l'ouest ekende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo. Ba mane nyonso botelemi nyonso bokangaki ezongela bino moko retour expéditeur au nom puissant de Jésus. Ba Goliath botelemi bozala paralysé kobanda na sommet na mituna bino kino na planta makolo na kombo na Yesu Kristo. Ba pharaon nyonso bozolanda bo se noyer na mer rouge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nyonsa blocage, ya lenteur, ya limitation, ya échec, ya kotourna rond, contre-attaque, ba suivi, ba démokola, bozala péri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Boza na place te pe bokoza na place te. Il est écrit, tu tenteras pas ton Dieu. Yahweh simba biso papa. To meli kupa makila to lie lipeza nzoto na yo e neutraliser nyonsa négativité kota ki na bibebo na biso e yaki kofanda na mabumu na biso e sala misala nango e koma décomposer mena na kombo na Yesu Kristo. To nanje na makila na yo na bambote to pesa na ki na koyamba na to yamba na ki ba point de contact nyonsa moyini
bamarke nyonso satanique, bamarke de vieillesse, ezala péri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ya oza na contrôle na nyonso. Zwa na o lokumu papa pamba te oza malamu. Zinga biso na makila, tozala bipelo na moto, moto ekufaka te pela kati na bomoi na biso, na kombo na Yesu Kristo. Olobi tango tosengi toza na eliki na kondima ete tozwi. Merci po etokokiseli biso na kombo na Yesu. Na tondi yo na kumisi yo papa. Obandaki na biso Alpha, okobaki na biso Emmanuel, osuki na biso Omega. Papa na pesa yo nini, tika ete kombo na yo ekumbama, pambola moko na moko. Oyo ayebi na koleka, zongisa lisusu eteni ya zomi. Au nom puissant de Jésus, pambola pe chaîne oyo epamboli biso mama bijou. Na kombo na Yesu Kristo. Yawe ekumbama sanjolama. Na sele losambo nyonso tobondeli na makila na yo. Pe natindi moto na deuxième ciel. Petit pese java olukaka kokanga ba requête ko reteni ba réponse. Bozika moto na kombo na Yesu Kristo. Na biete requête na biso yawe ekomi epai na opé réponse na biso tozwi yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Milimo nyonso oyo ya contre-attaque a suivi ya ba démon kola. Oyo nyonso bazo sala ba prière na bango contre notre volonté. Dieu de gloire confondre bango na kombo na Yesu Kristo. Nyonso bazo kanga bango ezongela kaka bango moko. Au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh. Oyo bandi na biso pour clôturer na biso. Na ete monde entier esimbami na maboko na yo. Il y a le monde entier dans sa main. Il y a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Monde entier eza na maboko na yo Yahweh. Kombo na yo ezwa lokumu. Sala o elingi yo papa. Tokozanga te kokumisa kombo na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment beau pambwama, to pambwama, to pambwama, to continuer kaka losambo, to tikate, prier sans cesse. Na kombo na Yesu Kristo. Ete to tanga liloba nzambe, to méditango jour et nuit, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bye.